Saratola TV. Oui, bah, très bien. Oui, bah, très bien. Nenga Zabon, soit 1er janvier, la Tigui Makamo na Salama. Je dis franchement la vérité. Soit le 10 janvier, Bokeju, il va très bien que, bah, ancêtre au monde ensemble là-bas, le qui va exister à côté. Parce Saratola TV. Le Congo qui gagne, quand on va falloir avec les bandes Moka, c'est grâce à ces avantages de ce Congo. Vraiment. Saratola TV. Croyez nous avons la maman son nom quand nous avons battu la maman pas nanti en longo et nous sommes dans la moyenne. Pas pour ce comment combien ça? Pas pour ce comment combien? Bon ouais bima. Et bima ta 500. Il est en fou. Voilà ni. Pourquoi Simba? Ah, boni bagé boyko. Yo chargé circuit. Faut changer circuit de tenir sur place. Saratola TV. Les artistes bon à la fierté na biso. Donc il y a ça fallu côté à artiste comédien. OK. Je dis franchement la vérité parce que oui. OK. Ah ça. Saratola TV. Bamuso bana ba succès na simela bango makambo. Tilelo. Ah, je dis franchement la vérité. C'est comment que na suko comment bimsa makam minene. Je dis franchement la vérité, c'est la bande oyo ba. Un comédien. Oui, bah c'est bien on a na simbaka. Saratola TV. Quand on va mettre moi qui est mon bas non, il n'a ça dans mon parce que moi dans mon scène. Ah c'est voulu très bien. Mais je franchement la vérité maman. Télévision radio té. Mettre on voit qu'il a belle fille basse. Bayaka. Bayaka est belé. Saratola TV. Miebelemi. Ana mo ambae. Et comme itango topo na molobeli na biso. Candidate député national. Yewana Ketia Olangi, numéro 323. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africaine. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba kangoki Toko, okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza, baza ko bete la bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois T. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kezongi. Wow. Tambola na mokili mona makambo bandeko nanga. Tokomi komona kindoki ya fara. Bandeko ba kombata bipai bozali bozwa bakiti bovanda.
pour makambo ezoko bima na émission oyo bande ko ngai te balobi o bakoko nde balobaka banzambe nga nazata na problème na mutu te ata na mutu moko te famille ya Bokechu balobi arena jour J-3 bandeko jour J-D jour J-D famille ya Bokechu bokanganga ndoki te bozwa bakiti bovanda boya koyoka ndenge Bokechu amisombelaki liwa nayebi te soka kokoma janvier ngai te bozela boyoka parce que moto na koyamba awuti opesa prophétie ya bacomédien awuti pe kopesa pesaka pe prophétie ya bacomédien awuti opesa prophétie ya bachroniqueur misatu bakufi lelo oyo ayeli biso makambo ya Bokechu ndenga kene kolala na cimetière en tout cas toyoka ekaka commentaire eza ebele te bandeko ba journaliste balobi décembre ebele bakokota te nga nazoloba kaka makambo bayebisi nga na privé salinga nzoto malili ngabi yo moko pesa message na télévision nga na kotia commentaire te bandeko ba journaliste temps de la fin décembre yango tozwa na ope bakiti to vanda to mekana koyoka maître de l'art alinga loba na biso nini boyebi ke nga yambaka na nga batu pamba te na yambaka epe pamba te po na sentiment na yambaka mutu makambo yebisi nga papa yako loba na télévision oyebisi nga na téléphone yako loba na télévision batu bayoka Bokechu zwa kiti na ba combattant bozwa bakiti toyoka na eloko nini maître de l'art alinga yebisa biso parce que aloba ekokisama auta ekoloba ya suka awa euti pe kokokisama mais avant to banda na olinga tozonga na ngambo ya régie tozwa message a suka pesa ipona bandeko ba chroniqueur misatu o bakokufa et puis tozongi une émission na biso pour que na yambaye Saratola TV ezana ba chroniqueuse misatu o bayaki na Brazzaville parce que bino awa boza un peu ya malili makasi ba chroniqueuse bayaki lukuna baza misatu na niva Brazzaville bayo lukanini o spesa bango ntsukudulu te makambo eza ebele télévision et radio te mais toi faire dessous des chroniqueuses bakoma comme 3 parce que moko akufi na maladie normale mais misatu ne bazali kokufa siko liwa vraiment oyo kezake bakena ko luka makambo retour ezali kozongela bango fo baya ko sisa siko makambo na bango en travail na ngai Saratola TV mabe koti maître de l'art maître de l'art oui maman Sarah bonjour oui bonjour maman Calais oui ça fait bail mais année hein? Oui plus ou moins ça fait 2 ans année passée c'est 2 ans passés 2 ans 3 ans oui 3 ans oui si je me trompe pas c'est déjà 3 ans 3 ans oui ils ont un déplacement belé parce qu'il y a comme un soldat voyage et trop il y a un déplacement comme ça va mieux quoi toi ça la malam mon père a un contrat essentiel même si na chaîne sous un contrat c'est que chaîne état la ma chaîne nous évoluer c'est même chose dans gaï dans autant vraiment malam dans autres ça bande ko ba solution et on peut nous déplacer mingi dans qui na Bénin tour carré belé vraiment na kene ko songa bande ko sous bazaki na ba difficulté mais maintenant nzambe a perception grâce toi na convoqué ça merci merci beaucoup maître de l'art en tout cas on a la bengsi po na landa émission mon bosalaka na Yams et apparemment émission on dirait super sens et on a été foya na tous nos quelques questions comment likambwano lobaki salami pendenge lobaki mais avant to koma kuna o memi bad o memi biso na banzoto boy ezali bambasi fumu kimbango atambola plus ou moins na ba guide na ye bambasi na signifie ba gardien na bango yo mais fumu kimbango bazaro monana te non ya kimbe fumu kimbango ba monana parce que récemment la spiritualité a sauté pour bomba makambo sala non ozana moi elo no motambola ngo tchango na saki ba motambola ngo zo protéger jamais non ça la émission 100% la ngo ezala parce que peut ça conductivité peut ça nga indwenga même la voiture n'a connaissance OK na carte de voiture na chango pe moi attaque tout ça moi accéder ça la mesate ezo batela ngai biloko ko moni oyo en plus c'est ça la pe misala belé ezo concevoir pe makame belé c'est ça
ye kuna yaza nini na ba milanga ya salité. Non, hier on a eu pour la saisiration d'amour. Les gens qui bandeko yo bazara na ba difficulté ya ba retour d'affection. Bazora ba solution te bisika musuba kenara à propos que so concevoir mon accord spirituel. Faut accord spirituel faut concevoir on a quatre bouteilles. Ya mona na Paris ba ndeko musuba kanga ba makadena skoko kanga na kata bouteille bouteille o izaja ekangi plus ou moins ba bolingo belé skoko ma zoba comme sous-vêtement mbala mosaka na yo so yo mosaka na mbali eza parallèle eza uniquement ko concevoir ba dossier na tout kanga deux dossiers na journal lelo ya on a ba non na za na ngo sur place c'est ça. OK donc net moi si sera lingi mo kanga mobali yo kangela e dans so bakangi yo na corps spirituel parce que toi on a des corps physique et corps spirituel bolingo za spirituellement physiquement on est en complément na spirituellement tant bakanga esprit ya mutu bakanga esprit na yango ni ko manipuler parce que esprit na batika ngo s'envoler te o saisir moto pour manipuler ka il faut kanga na kati ya bouteille ou soit na kati ya cadena yango ne na conserver ka bandeko ni awa no ba mibala batu baza ebele bandeko ba esprit batu baza ebele ada kati ezaki pour ko aider bandeko mbali aza mtumwa conducteur o azala asala ba voyage ancestral bisika nyonso bandeko bazali ko na promo ya mbasu ye comme na guider aye kuna sur place o iza nkutu na ngai yango ni na saila ka o iza na se iza nkutu na ngai yango na saila ka na ko senga na ba ancêtre na ngai na grâce ya code na biso libota ba sala biso moi eloko moko yende muto asala ka yango a recevoir nyonso parce que na chance ba former le belé maman parce que musala iza qui professionnalisme normalement professionnel yende mutasala yé azal lien de réceptoire eza uniquement pour mon solo oh mutana problème financier mais pourquoi signe cercueil non signe cercueil eza qui ba ancêtre na biso ba kuna ba on a ba cercueil nga pena capacité au senga pas na bango parce que non ça la richesse eza ba entité ya ba koko na biso na capacité au senga pas na bango eza ba symbole qui na o senga pas ba ancêtre na ngai foza na nkutu oyo yango ne eko recommander puis yango ne ba ancêtre ba ko pesa lien il y a yo na ba ancêtre na lien il y a te mais yangonde e izoaka réception yango recevoir ka en travers na ba ancêtre donc so ba ancêtre ba tindeli onet mbongo yaka e koma awa soki pena ngana sengela mutu bomengo e koma ka awa nesima ye ala capacité aussi ya ko sala transfert et pas na yo et comme le même na poche na yo na trousse na yo et comme yo c'est ça. OK explication est claire donc ye olobi ye aza ye kuna akangaka ye akangaka babolunga batu oyo aza mpona bavoyage ancestral bavoyage ancestral donc ovanda obimi bavoyage ya milimo ye nde tovoyageaka na ye ke na voyage spirituellement ovandi mobimi nabimi moko même nde naza obina olonga mpe anakomi Paris naketala mpe défense ya reine ya fali popa. OK oui spirituellement na kokoma natali yango après nazongi pe wana nde na ye yene mutu akoconduire ngai yene mutu akomema ngai c'est ça bongo singolati nini ndako ya mbembe o eza kaka nkodia eza nkodia parce que nkodia eza symbole initial oyo ba ancêtre ba salela biso eza ke na ko recommander nyonso naza on a bosenga kana nkodia oyo foza na symbole nango ou foza na signe nango pour nkodia peso capacité et se manifester na kati ya nkutu wana pour na produire c'est ça. Chapeau déjà chapeau eza connaissance na ngai o eza ki babiloko yo batikela na ba ancêtre na ngai eza ko masasi on est epesa nga connaissance pour la capacité à se réincarner ensemble na ba entité c'est ça. Zambala ezalaka pembe mais tout na monyo comme na zambala noir ça oui. Changement de maison non pas changement de maison mwindo eza déjà ceux qui mabeza ko ya fola da mwindo pembe eza saint donc mabeza oya mabeza ko ya na Congo ya on a la team mwindo boy Mabeza koya partout dans toute l'administration. Mabeza koya makasi, c'est ça. Vous, c'est chaud hein. Mais t'as là, avant tout quand on a sujet na biso, ba élection d'ici là, na bakoko. Oyo so obioso la na bakoko balobi no nini message dino aussi pour na élection. Élection provinciale ou présidentielle ou municipale. Provinciale, nyonso élection en général. Bon, récemment l'élection vraiment très bien parce que muto za na pouvoir le président Fathi a sala jama mo malamu
azana mutu moko te atia libaya parce que aza mwana oyo atravailler ensemble na bancêtre na ye atravailler ensemble na bakoutumier donc mbeba moko kozala su na Congo te donc déjà netolité déjà bitumba oyo ezali bande ya mboka na est donc précisément ye comme dans un pouvoir côté l'élection provinciale député na conseiller qui bango na capacité à sungabino parce que plus ou moins na quatre ensemble national baga plus ou moins na pour ça il y a retenir 500 candidats mais plus ou moins on a 2000 partis politiques par hasardement si je me trompe pas ou de 20 000 aussi parce que c'est au ici vraiment municipal et provincial basé belé mais en travers na ngai na zabo na capacité au pesa moto azo grâce azo ici quand même ça c'est propagande. Parce que l'élection, physiquement, il se passera au dépenser. Mais spirituellement, les années, en cette année, ponyo comme mon ami, ponyo uniquement. Pour nos capacités, il y a besoin poster parce que beaucoup disent faut un couronnement spirituel. Si on couronne spirituellement, aux beaucoup c'est ça. C'est quoi ceux qui sont centre ponyo, mais pour ça là, il faut battre physique non, battre physique pour nayo. Tout le monde très bien que la spiritualité contrôle la physique. Le seul diamant spirituellement, ils ont déjà retenu. Il y a que physiquement, beaucoup m'a dominé, mais ça le ça là. C'est ça. Adela, nana question mon inga tout nayo. Pourquoi coutume et ça la rabilo au moro isa salité. Bon, salité na koloba na kofinga te mais neti omona sotoke na magie totoke pa batinde kona bisa ba science omona bango msu chenette moi or ya muke ala tango mingi omona tamsu moi bag moko kaka eza masolo na e msusu omona tamsu zuli papa msusu omona tamsu symbole moka ya mo eloko moko boye mais na ngambu na mine ezalaka bikeko balinga linga basinga basala soso milangi babiloko moko est-ce vraiment présentable était l'axaka bondo qui n'a sorcellerie pour nani. Bon effectivement d'abord coutume c'est la sorcellerie. Même si magie super et la sorcellerie. À propos de quoi? La sorcellerie. Et ça bondo. Non boy en parce que ngani na za bobutu pe na la raté. Je vous dis franchement la vérité. Dans travers il y a conductivité. Butu na la raté. Mais c'est mon travail, n'anima on a ciment. Ce qui a cimé comme ça dans mon salaire oyo, faut accepter nous sur toutes les conditions dans la difficulté. Mais na la carte pour nous couper ça bande de solution. Parce que na butunde na sala ka voyage ancestral pour nous sala ba déplacement, ko kota na kati ya batombe ba ancêtre da biso pe ko bele la bango pour na na pesa bande de solution na moyi. Mais na zando kité na lera batom. Côté à question on dit que non, tradition na biso otobengi ancestral les akino, bilo moto sala un peu bizarre, c'est un peu moins terminé. Et vous avez bizarre à propos de. Oui, vraiment bizarre. Mais bizarre, on est pas la solution. Ok. Bizarre, on a un peu éteindre à bateau. Surtout quel côté magie, ça là qui non bilo moko est valable, est propre, passable, sans saut, mutako chapé kate mais à bague. Et quoi ça la bague, bien sûr, mais bague il y a pas condition. Et là quoi ça bizarre et puis ça peut conditionner. Parce que yo linganini, aux ana bague et produire au financement, mais na carte ya famille no bande ko ba kufa. Vaut mieux aux années locaux ils bizarre, ils ont protégé les botanayo, peso kambana yo moko. Que aux ana production aux servir en bande connoté. J'ai dans une histoire moi dans un client moko oncle naye azape na bac où il produit à mbongo. Mais mbongo wana ce qui a pésu yango, on a besoin d'une idée mo zo parler, de qu'on a bon souffrir, on a besoin mais alors se plaindre pas donc. A que pas donc on a pésu mbongo. Mais mbongo on a fait que ça mbongo mo ya moyeke ya courte joie. So ba pésu yango si ko iba très bien maman OK bar. OK boîte. OK tchétché. OK salaboy. Contradiction, il y a conscience na yo, ba retourner en parce que mbongo les mbongo malamu te. On a mbongo on est pas ici, le bien ton conscience les zones ah on capé mbongo ici lingai. Parce que za mbongo ici là en éclairé au sein de l'autre côté. Mais au côté na biso au singa ki liboso ba ancêtre na yo. Et au singa lo pas ya papa. Côté à papa au singa lo papa peut se dans condition te. Ya on a singa na bande ko na biso ke no futu ka mukinkulu mdina vukinkulu ya tout ça dilanga. Et za kitango au singa na bakoko na yo. O nyoso au singa pa na bango. Bako servir yango sans condition sans sacrifice. Mais sacrifice c'est alaka na motokino oyo ko bimisa on est pesa yo solution. Ça qu'on dit très bien en français, l'argent paye l'argent. Sans technique aux anamongoté et ko recevoir paye solution té. C'est ça. Merci beaucoup maître Adelar, to koti pe na sujet o e bank senga mingi e sengi kena yamba yo.
Nalanda vidéo na Omoro Sagi na Noroyam, je crois na senga qui on a début émission. Bipa yuapi okolo banaba chroniqueur misatu balakisi ofo bakufa. Na kati ya ba chroniqueur wana misatu moko pe obande kotambola naye na kombo ya Jini. Est-ce que tant yo monaki liwa ya ba chroniqueur, pourquoi pas aurait ko sauver to stopper liwa wana po monaki moto bande kotambola naye azaki nayo? Merci, c'est une question valable parce que vous allez répondre. Ça tu yo ebi ma solo? Non, d'abord na Congo prophétie verbalement ils ont raté. Prophétie ils ont verbalement ils ont tenir des. Il y a un moment qui va prophète c'est que non va trop. Mettre spirituellement que non bien trop parce que ça va professionnellement ils ont compatible était dans makamalobi na vie réelle la moto signifie de base ba pratique prophétique au ba pesaka prophétie on a zoaki ou révélation on a zoaki na mona ki bilongiti mais na capacité na moni 3 micros 3 personnes ba simba micro mais on passer émission na yam ça après quelques temps liwa et que s'est passé il y a Flore Makinis. Flore Makinis, j'étais avec lui, dans un qui n'a été que non, tous ces familiarisés, mais tous allons ensemble, tant qu'il y a une chronique, parce que nous avons soutenu un peu, parce que pour nous aider, nous avons des difficultés à mettre $500 ou 300 dans son aïe. Liwaya Flore n'a pas ces messages, non, c'est un régime, une énergie élevée. Bande konangai bozala un peu prudent bozala losambo à part ngai prophète de la foi pas zoakango c'est pas toujours moi le prophète de la foi révélation naie après ça qui a bagué 3 personnes t'as vu non dans un liwa côté ba y a chroniqueur et na côté y a artiste comme le côté artiste comme ça fait déjà plus ou moins 5 ans banana ba on peut ça message bande comme suba kana cc oh ya qui azogi protection na ko lobela bande konangai ki no bozala prudent soki kana mona ki lonya Jimmy mais Jimmy a coufé parce que Jimmy a un confrère, à part Moussa Nassala, un confrère, j'étais avec lui. Nazov maintenant il a reparticipé naïe. Vraiment d'abord à travailler dans la chaîne le lundi dans la canaille le mardi à Koufarane tout ça n'est pas dans moi mais l'homme propose Dieu dispose. Ils a akinza mené mutabengi ils a ngongane koki. Mais naba obatikali ba bango très béké na yé pour le kata régime wana parce que boza bato yo bo passer un message dans le monde entier. Boza ba communicatrice na biso signifie ozo passer message dans le monde entier pour ba découvrir la capacité ya recevoir ceux qui bien nyonso na ozanga bino yeba très bien musala na malamu te bien si na Congo dans na misala mais internationalement na comme international na grâce na bino donc so beaucoup fait difficulté na à propos ya kosunga bandeko ba difficulté de banda signifie nation mobimba et comme on a problème donc na kati régime wana na zaki na ba cérémonie makasi na zaki ba séance nyonso année oyo chroniqueur moko akufate ni chroniqueuse moko pa akufate. Dans la kati régime wana na kombo ya Nzambe ba ancêtre on a sambelaka nazana kondima na onga lobaka pe esala maka pe esala mi c'est ça au kati yango po et bebeleli yo ozwi choc ya moto zaki na ye akufi parce que mutal bosotanga akufa ki au kati moragité mozaki na prophétie mutami bala akufi au kati moragité ozaki na prophétie tango ekomeli yo nde balobaka ekweleli siko na ndaku na yo na moto yo ozaki na yo zako tambola na ye ndobi te na zonga na kati hémorragie parce que est touché na ngambu na nga. Oui mais ça m'a choqué aussi parce que nazaki na ye ensemble sûr que na mona ke longina na ko épargner mais je ne pas vu na mona longina été na épargner plus facilement mais tant on a moni que ba proche na nga bazokufa par exemple les caméras comme yandi comme soso proche c'est trop dit mais baza ba confrère na Moussala parce que je peux venir chez lui à Yambengaï l'émission à panzer un message ya on a dans quatre na son appel très bino nyonso vous voyez pas que Moussala ego travail madame té mais pourquoi kataki ne moraja liboso soki na kataki liboso par rapport que je n'ai pas vu le temps ya komona bilongi na bango so na mona ki bilongi na bango mais na kata régime wana mais tali ki ba o bazo kufu baza ba o ke ba communicatrice o ba panza message di bana mboka c'est ça. OK mais moi ça a été tant message wana ya kikaka mutu na kufite yo posaleli yango déjà ba sacrifice au kata yango mais ça ko perdre énergie makasi parce que ba
concentration et la méditation de prière. Ils ont prié, n'importe qui dans l'église a prié. Mais bien sûr, la capacité de côté dans le monde spirituel. On se connecter ensemble dans l'entité, c'est difficilement. Ils ont mettre à cette émission, mais combien d'énergie on a, combien de charges on a. Ni bazo message ni ba passer par inanga. Parce qu'on fait ça physiquement, mais spirituellement, je sais que on perd énergie, c'est ça. Ok. Sikoyo, nandenge oyo lobi okati bémorragie wana. On perdre pékaka ba énergie. Non, na perdre ba énergie parce que na soumis nation. Et ça qui est le musée à kufa pour na Congo, on a peine limi charge wana. Yako protéger bandeko yo baza ba communicatrice na biso yako protéger bandeko pe baza na ba famille qui bazo perdre ba être cher quoi. Donc dans un mécanisme ko sécuriser ba famille que na soutenir une nation na communauté congolaise ensemble, c'est ça. OK. Et bongo bato ba koloba na CC babi adela mutaleki mutunae. Bon, physiquement les ondiers c'est la gaga. Mais na zalaki fana participation na matanga wana kut na chaki mbongo mwana na sema ngeno soki ki na monde ya la presse en ligne so mutana mbongo baganga na mbongo na chaki mbongo mukira sono oh cha $2000 nga cha 20000 na mutu mo pa chaki ngode parce que la capacité ya remonter donc ça n'a pas si ya on a soutenir ki netina suka parce que j'ai fait plus ou moins un mois ça la émission té. Parce que Azam Moutou ok, Azaki Moutou Azo conseiller parce que j'ai avec des conseillers ok, va conseiller de mettre né aussi émission qu'on va boiter ça la boyer c'est voler la boyer comme né na yeboy ça déjà na la matière déjà aux essentiels, na zo compléter aux na mémoire nanga parce que c'est intelligent, na zo participer na oyo ozo compléter pas na zo ba sous question c'est pas na c'est ça. OK, merci beaucoup maître Delard. En tout cas, tu pour les kabongo parce que yozawa na ucholobake on dit mieux perdre l'énergie pour la nation. Jour J moins D artiste na mso mboka fali pour pas a okinde sou kotombo la bendele ya Congo libanda ya mboka na concert ya U Arena. Mais tout monde qui obstacle moko ya ndeko na biso pe congolais na kombo ya Bukechu kolala na cimetière kola musaba we nyonso balanda fali baboma fali na habité sur le plan spirituel. Comment un événement wana, comment un spectacle wana, comment une cérémonie Bukechu asala kenge laksani. Est-ce que ça peut un impact na vie fali? Sur le plan spirituel de la nécromancie. Et vous allez impacter na vie fali parce que fali na Bukechu va clan ancestral mon côté. Ils sont compatibles. Neko yo arozwa likama, ils ont maman no akef mana tombe. On a quatre cimetière parce que lieu comme cimetière ils ont d'abord terre sainte. Ils ont terre ils ont sacré. Au sein na ba génie, au sein na ba ancêtre ba o bazeli okufa. Ba trouver respect na bato bazeli okufa. À respecter dans ba norme classique te o ezaki aucun accord physique, même l'accord physique OK nango, faut longola ma papa, faut boire un fils qui dit héros et faut au boka nsamba makazo pona ba passage ezala passage ezala kité asala ngo azarma mais ayebaki ami beneli liwaye moko parce que baza famille moko na falité baza famille moko baza clan ancestral mon côté baza village de Nathan mon côté c'est ça qui na mona ki famille et se révoquer bango pe bazongi ba ketina kati ya ba cimetière na bango ba ke ko senga contradiction ya oya salaki malédiction sans cause et soit mais aïe ba on très béké oyo ba singeli parce que yende muta bandi et pas moi na bango ba maman ba batelemi ba koko batelemi boy bango très bien boy bango très bien nenga za bango soit comme janvier na tiki makamo na salala je dis franchement la vérité soit comme janvier Bukechu yeba très béké ba ancêtre o na sambelaka lo ki ba existe takate parce que alors qu'il y a une personne à la fierté, il y a la communauté congolaise. Les amonteux, à la fierté, il y a côté, il y a drapeau na biso parce que les Congolais qui gagnent quand on va fallir avec les bandes d'Amboka, c'est grâce à ces avantages na biso Congo. Les avantages na biso na communauté congolaise. Ce n'est pas une question de tout maison à est. Mouton a ça bonde l'Amboka, ba bonde l'Amboka sur place. Ba difficulté autres au monde ah ya za sur place. Bazo ganga non ba Amboka malamuté non, même il tour y a pas maintenant na kendate. Même awa na bonde pas maintenant na kendate. Même Bujumbura pas maintenant qui est parce que vous disiez que non a abondé la moka
Par hasard, asala beaucoup de TV pose la vie naie à Gomboué bateau. Mais aïe bango très bien que oh asala que là dans cimetière. Sans que c'est une demande à l'entité, il y a que on bengé les liwa yomoko. Ce qui est yote et aux hommes sinayo. Ce qui est moi sinayote et aux hommes nayo parce que moi non me pas en Afrique. Il y a pas que zobela que ma bella bako qu'on a besoin tennis que obela ma bella bako que ma Belge. Parce que moi non aza awa, il y a pas que retour raison kota moi nayo. Ce qui yote et sur moi na so moi na te et aux hommes sinayo, sachez les très bien. Bande qu'on a ba communauté comme on sur biska vous avez très bien que bokechu a comme janvier te liwa na eza déjà ouvert parce que parce que pitié. Oui, parce que monsieur Fali parce que il passe ça n'a pas il passe. OK. C'est un timba moi je suis c'est nzuzi. C'est suka minzuzi donc il faut na battre il passe na ngai. Biso basaka na biso te bana mai basaka na bango te donc osaka na biso yeba ke biso nyonso bana mai to ko sangana. On se sensibiliser et pour na yo message est passé pour que tu sois prudent kota baje de prière. Soka ozima kono liboso ya rena yeba ngo très bien. C'est pitié pour vous, c'est ça. Namoni mabeza mabeza penza siko tam subo kecha salagi na ka baje. Non, baje ça la raté. Baje ça la raté. Parce que pour moi concernant na mon triple arena. Ma père va bêta ba deux bézénites mais vraiment fallait pour passer triple arena. Aux triple arena ma camoise vraiment très bien. Ça salle à 40 000 places mais il va très bien à déborder mon élément en moi. Et en plus c'est ne pas que un concert aux latés non. Bah français bah tu vas inviter bah pessier accès donc c'est pas dire que ça va congolais des biso à Congo pé concert bête temboule bêta qui kuna ta neige ata ina bah concert aux la gaga en plus c'est pas bien déjà vendu presque sécurité bien assurée bah soldats français nous se bah sensibiliser qui déjà nous c'est avant très bien ne comoroté à Ozoka moi na mon côté robukana bokina bino concert calmement ouais ça on makala moto boketcho ça ouais bah on très bien que biso bah oyo banzambe ya bakoko na biso bazo sala ti même libanda parce qu'ali passa to telemini makamuna ye o no ça contradiction pas na ye malheur kozongela ye pelo linge to recommander ko sengela ye liwa liboso ba entité na biso o bengi bankulu beto c'est ça. Mais boké tu pas ndeko na biso congolais maître de là. Mabezaka parce que akenda ko sa nécromancie ko la musaba koko mais ba koko ya la musiku na baza ba koko ya Afrique te. Non, ko la musaba koko Afrique te mais tant azobelela ba koko azobelela ba artiste o jasi ba kufa. Abel ba artiste o jasi ba kufa po na ba balanda et succès et si là akufa asala bo en Afrique. Bon la nécromancie même vous allez bande mboka vous allez tenir mais faut ça na ba séance au tout ça la kango pour au côté na carte cimetière parce que ba cimetière pour tout ça enclos biso à part gomé tout ça enclos na nécropole surtout moni ba au clôturé pour au côté na cimetière faut ça na ba signe symbolique au salama kolongolo nsamba makazu. Mais il y a fait que ça n'a pas de vie. La vie, on a beaucoup de TV. Il y a malheur est lié. Parce que nous avons des ancêtres, il y a des ancêtres, 100% de la conducteur spirituel, 100% de la guide spirituelle, mais nous avons la malheur dans notre nayo. Nous avons la sécheresse dans notre nayo. C'est ça. Merci beaucoup, maître Adela. Message na opendé leki en tout cas. Famille à Bokechu, message leki e babi mutu yo mora fungola rapport, yo mora ke cimetière, yo mora fungoli porte à liwa, yo mona ki base za na batu susu, ba au travailler sur yango, ba au sala ngo base te, ba au komisa ngo réalité. Donc je pense que message na parti à vidéo oyo, bokati botindela ngo famille à Bokechu, moi si na ebana na e batala. Alors partout c'est pas singeza parti ba journaliste à l'obiete, ya kati hémorragie wana, liwa e kozalate nangamba ba comédien. Bon, dans les comédiens, batakination, ils ont ébélé. Les comédiens, il faut pas grâce parce que je suis un guide spirituel. Il y a la capacité de monter à Sambela. Quand Sambela, c'est un panier qui est beau, ça va être tonga. On s'appelle Yomana Sambela. Donc, il faut à la base à la concentrer et dans un discernement. Parce que tant que discernement, ma caméra est dans la malam. Quand on régime les comédiens, parce que Bangona Bango, c'est Takinagam. Mais nga vraiment loin ni na zaboye oyo vraiment agosala mo batakination na artiste o baza récemment parce que na Congo to na artiste mo ga oyo za na succès na côté ba comédien parce
parce que natala ki ba film na natala misatropie natala kango natala misatropie natala temps de la fin ça me fait du bien parce que les artistes moi ça la fierté na biso donc il y a fallu côté à artiste comédien. OK. Je dis franchement la vérité parce que oui. OK. Ça la malamu pe a se voler très bien mutu moi simba ki c'était ba musu bana ba succès na simela bango makambo ti lelo. Adela. Je dis franchement la vérité. Monsieur comment kena suko comment bimsa makamine ne. Je dis franchement la vérité ça na batu oyo ba comédien. Oui, bah c'est belé on a na simbaga. Bah ça peine à succès ba nga pe bacha liba et pour la belle vie. Je dis franchement la vérité. C'est que connaissance, la sagesse, ah mais s'attend de la fin, mais ça trop payé. Et ça va film moment éducatif, mais bon, ce va film ça et conseiller ba ni na bandako. 6e génération ba nemso ba oya, allez pas à la longue ba otala na ba chaîne na bango. Conseil ni ne repesa bango. Mais chez nous notre artiste ambition belle vie vraiment chez mi a repesa conseil na ba biso, mais ezeko éduquer bana parce que nga ba leki na ngai va changer pour la misatropie n'attend de la fin. OK. Va changer sur réellement que ça comportement mamio second m'a très bien. C'est ça. Continue mon salam à maman belle vie que Dieu te protège des ancêtres à Ozanayo au se voler très bien. Quels sont les cas bazoya kana bango maître bois qui est mon bas non il na ça la monter parce que ça moi na moi ça scène à se voler très bien. Mais je franchement la vérité maman télévision radio té maître au bois qui la belle fille basse bayaka belé babetaka libanga na nzete oyo eza na manga hotela soki manga na ezaki hotela te bon babetaka libanga ezate il lui pensait que le lenga zaki à l'époque azobunda na ainsi de suite mais lelo nzambe asungie ko pesa don na ba orphelina c'est mieux ozomana ngi zobatela belle vie moyena sala ngo ezate ataboke sika mususu non na pas mettre na que ne pas mettre wana moi je suis le grand maître parce que na sali trop na mboka oyo na sungi pe be na mboka oyo c'est ça. Merci beaucoup maître Adela to komi na suka émission na biso na éviter poyo ozara na ba spectacle. Oui non nyongo mo fona futa libana ba sécurité ba ozela ngai. Na nyongo mo fona futa mais na osenga kaka moi c'est moi na ancêtre na biso osana moi attends 1 euro 2 ou 2 euros 500 francs on peut sanga na certaine multiplication makutai ko pale gata mo francs attends 1000 francs congolais so na mbongo na saki no tali parce que na sengi oboyi tango na osala awa e retirer na saki e awa moment yango ngambo ko bazwaka te pesanga n'importe quel billet mon cher ngambo ko bazwaka te 1000 francs ngwala ba pesa. Voilà. C'est la mon ami Frané Belé. Une fois né belé un problème d'énergie à mon perdre. Ils ont pour la bande rogeno. On a problème temps aussi à financement pour ça c'est une explication et bien finir ya bongo. On a pour ça joie un couteau, on a pour ça joie code na bongo libota. Exactement na ko pesa un code na bilote mezaga oyo bino bozana ngo na ko activer ngo na ko kota kati ya ba ancêtre na biso sunga na osenga na code na biso. On a ça là na benite on a boutique mais quelque part là oh non oyo richesse na biso moko familièrement. Te ba bozwa ka bato. Bozwa pas bato. Ça va mitela que c'est moi ça qui nous pour bato yo pesa mundo parce que ba ba koko bakendaka koko kende aluki place mbongo eza azuya ya cheli o Congo bato ba bino spiritualité mais ba notre ba spiritualité ba makamu oza ko tuni ndoki alera Congo na tala kuna mona boyo non tala yo et vite tala très bien la qui s'en découle na moni derrière yo pozo mona tu pas bon mon réalisateur m'a très bien ils a vite na 1000 francs yango ya père pas mon choix ça pas mon choix moi bossa la papa mon choix poani ils ont m'a belé yo ibarati au bord papa mon choix libanda OK toi ba puissance c'est na kati ya na papa mon choix na puissance makasi papa mon choix na koti na kati ndeko na posa ko recevoir ngo ozoka papa mon choix koti na kata saki na yo ou na poche na yo na posa ko zo ba 1000 mois rapide ou 1000 euros mois rapide ou 2000 euros mois rapide o benginga na peso séance prière na osala ya ko na pesa yo botala très bien bandeko mon réalisateur vraiment très bien on pesa na cercueil yo. Non, cercueil était ça pour la symbole. Mais ça qui nous peine ça comme ça on peut non comme ça on peut na ça qui na yo ça qui nous produit financement. OK. Pour te faire na yo il y a ngai ça la séance il y a on est recevoir au sein ko ya après c'est paraître pas na yo. C'est ça. Mon réel vraiment très bien. Na yango kangi madame bo yango Nzambe ya likolo PAC. Yonde moto pesa biso nyonso to sala repa na bino ba ancêtre na ngai
Quand nous fouillons Santronico, nous prenons un peu en long, et nous avons un mais le ziblatier et nous ziblons long. Maintenant, nous avons un banculo. Ziblatier et ziblons long, maintenant, nous avons un banculo. Maintenant, nous avons un banculo. Kwa hiyo nous avons un maman sono, quand nous avons un bakila maman pas nati en longo, et nous avons un peu quoi yeno. On peut se comment combien Masara? On peut se comment combien? Bon ouais bima. Et bima ta 500. Il est en fou moi. Wana ni? Oko simba? Ah, boni baje boyeko. Yo changer circuit. On change circuit tenons sur place ça. Les produits à n'importe quel montant, nous en avons besoin, francs CFA, dollars, euros, nous c'est bim ça la réunion parce que aux séances pour nous ça banner fierté dans biso. C'est quelque chose. Comment les belé bimi ouais. Mais ceux qui ont la capacité, il y a une somme de à ta valise du bonheur, il me faut $100,000. Papa, ngola no bataki mbongo ebima na kati place chaki. Parce que to chaki mbongo ça multiplication. Ça parce que to chaki. Tu chaki papier mouchoir na 1000 francs. Kasi yango ndeke ko séparer kuna epai na bango ba entité. Et ça la séance ya nyonso, aiza ngona condition de. Mo de na sala ngalaise. Na boyo muto. Ba beti na mo pe na ba esprité, les produits na ngomba moko, nous sommes à l'aise. Ma nyonso ezala ngamo na la tiango. Donc ça c'est qu'on a kati kuna obimisi mbo nyonso, ouais papier mouchoir. Kasi c'est paraître. Quand on dit l'argent paye l'argent, quand c'est notre bon, on n'a pas besoin de choix pour nous faire la séance. Maintenant, on a un banculo, quand nous faisons une tonneco. Nzela oyo yango na pona, penzela ona osungila bandeko langai. Yeno na mambo ma fiuma, quand on a bon gove, on ngina vovo. Nomboki là, c'est na nous vendre la solution. Maintenant on quoi eno. Ba on bazwa mbongo wa. Présent un numéro de banque. Mais na kati ya monde spirituel, bakoko bana richesse belé. Tant to bageno osenga bozu même ya bakoko na yo kasi bozu osenga ngasko na kati ya famille na biso déjà. Tant ba richesse oza ki ya production code na biso ya famille za maboko na ngai. Yo pende ko na posa ko son code na mino ya libota. Ezana maboko na yo moko. Mais faut na capacité au consulter muta bi makambo oyo ya molimo. Tant consulter ngana ko aider yo. C'est facilement je le fais. Et ça pour nous bandeko ba ebele ba souffrir lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup Adela, to komi na suka émission bandeko bomoni mbongo yango wana bato borana posa mbongo. Maître Adela, to komi na suka émission bato ba otala yo partout dans le monde au yebisa bangoni. Oui, merci d'abord pour votre invitation et merci aussi pour l'équipe technique. Je pense mieux, je ne vais pas donner le numéro. Dans la capacité, le numéro à contact, c'est plus de 243 89 880 23 39. Plus de 243 89 880 23 39. Bande konyo sur la elo kana osenga bino le kala lukwikila. Kwikila signifie bozana kondima na obozoko le même le sambo bo sambela. Sozana kondima te ba ke mamoza tenir te. Za kondima kati na yo pono zo lo biko ya seko na seko o pe ba entité o nyoso osenga pa ya maître de la asala ngombe. Za na kondima nde mamo osenga pona esalemela yo. Merci à l'équipe technique et merci sur à vous maman Sarah. Merci beaucoup, parce merci que ngala otala ngala otala la CA. Kasi me a on est mamouti. Kana otala eloko on est zalaki. Batu na vie bazaka na deux choses dérangeant bon eza bolingo na mbongo. Moto muso bolingo dérangeant quand même na mbongo. Moto muso aza pauvre a mbongo te mais aza bolingo. Aza na bolingo. Moto muso ko aza na mbongo mais bolingo e betaye. Sunga sko na aide moto na parallèle na sunga basi na mibali. Non nzamba kelinga bien na frère moto. Na mbongo na bolingo. Na mbongo na bolingo. Okay. Il y a comme te dérangeant bateau. Ma maladie est un bas complément. Bateau so mutu so alinga contacter yo a contacter na numéro tu copie ça. Je peux demander si un réalisateur sur capacité de faire les bisous parce qu'il n'a pas déjà. C'est plus de 143 89 880 23 39. Quelle soit l'heure bengangai à recevoir nanga à réservement réalité. Makamba bolingo baya makamba. Nyonso musala protection ya ba faire na yo commerce na yo chaîne no ba abonné ba matakate. Oh.
babone wana yo kiolukela ngai ya bakoko bakufa to babone ka ya batu adela eza na kotia bato moto basaboni na chaîne yo. Ah ok, otinda bakoko na kotinda baguide oyo ezaki na tindi bambasi na ngai baki travaille pour na chaîne na yo ote bar na nga boutique na ngai baki travailler et pour na boutique na je suis là, je le fais. Merci beaucoup Maître Adela, merci Banderonios tout bozuli baku ya Olanda émission oyo en tout cas Mouto a sepeli benga Maître Adela numéro na eza na barre d'écran. Je pense qu'ingénieur je sois au chat numéro na ya ko épingler yango. Quant à moi je vous dis merci. Message penda botambusa message ya Boketu et comme la famille na ye parce que oh yemoka lukaki ngaya nganate. Tokutani na bino émission mususu. Au revoir. Belemi ana mo ambae ekomitango topo na molobeli na biso candidate député national